Edino, yoza fin, mutaleki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Edino image, banza sango ya Congo. Mbote na balandi nyonso ya Edino Bilengi TV, c'est toujours bien votre simple serviteur, l'artiste assez des artistes bilingues et bana poto ba kasa ko mongo je m'en fous. C'est que ma nyonso mo sala na soka na yo bele na je m'en fous c'est que bele ko mona. En tout cas vraiment lelo nazanga singo ya makasi nazanga moko na plateau na ngati na isibino ki ngana mbino kaka ba nouveauté. No yaka na ba nouveauté. Tous les missions on a côté c'est migolo ça ka ba nouveauté. Alors non, on a mis quitté une émission, parce que les émissions m'ont envoyé. Pour ça, j'en profite encore de cette occasion de saluer d'abord mon boss, mon papa, Papa Edino Bilengi TV, le king de la presse. En tout cas, vraiment, respect de aux alliés. Maman Tita Douké, ta maman chérie, maman, mon trace en dehors, tu n'as rien aidé là. Ma casse, tu as parce que ceux qui ont tiré en vivre, maman te belé ici aux alliés. Mère Santa la baronne, la fondatrice, il y a MDCC. Maman, yo est aux alaka. Ah, pour le yo zalaka na maman, mais pas ça la canati. Ceux qui ont ligné ma camongo, numéro est à la cawana. Belle là au moins. En tout cas, vraiment, c'est ma caméra, la belle dans la Ryan, vraiment. Ryan, mon amour, Bibi, besoin mon amour, ils ont classé naïe. Il y a un peu de mon amour, Bibi, il y a tout au bout. Ryan, vraiment, mon amour, là, c'est ma caméra. Nasa histoire ya fungona kamera nanga batala na nazana nani awa lelo na lobebele te boyoka son. Je pense que bana poto beti maboko parce que bomoni engambe mobali avandi awa leader de leader ngana représenter été on pese maloba yemoko assez présenter. Leader bonjour. Bonjour mon enfant. Te pepe le leader se présenter dans le bosso à caméra ya Edino Bilengi TV uzana. Oh, je réponds au nom de Guy Badjo, les descendants valables de Pépé Calais. Donc, parler de ne pas sourire, par rapport à ma maman, donc, tout ça, l'idéologie, par rapport à les années. Donc, c'est ça. Donc, les descendants valables de Pépé Calais, après ça, merci. En tout cas, merci. Vous comprenez déjà que ma solo est dans le licolo et ma cassi. Et il y a beaucoup de continuer les choses sur la ligne. On peut expliquer dans le ban. Je pense que Bayamon a émission belé. Maintenant, pour ça, bateau, parce que nous avons dit Edino Bilengi TV, il y a une carrière artistique, une carrière musicale, au bandang Wapi, Tiloza. Ouais, carrière, ça m'a moulé trop. Ça m'a moulé trop, il a trop. On a évité ce qu'on a mis là, moi, on est aujourd'hui sur ma tête, mais on a fait ça comme un briefing, quoi. Donc, il faut travailler trop, papier Rivier, le roi papier, Jolino, aussi papier Rivier, papier général de FAO, la Big Stars. Tout ça, il s'agit de saluer sous nous, Burkina Faso, pour y aller dans le monde. Donc, il parcourt les ébélés, il y a trop d'individuels, pétro. Donc, un artiste est bien bâti, bien stabilisé. Maintenant, on a évité aux orchestres, il y a Moutou, Toyo Mozo, évoluer carrière. Non, rien, mais on a besoin des arbres, mais dans la carte, il y a une musique, l'orchestre, il y a un bête, il y a un film, mais si on peut faire un peu de ça, donc, il a des descendants, il a préféré le mouvement via la raté, donc il a un peu individuel. Est-ce que quand c'est la vision dans le temps, on sait comment il va sentir que non, ma camozo ba, et ça y a sauté. Ah, mais là, vous allez. Ok. Namoni lokola, Doto, Maswana tiki libongo, Natuni pena bande ko bangai, Bayebi singai to tiki kimi malebo. Natambola lobako, Ola elamba, Na besa mwasi na bano, Kini na tiki mandakangara kokendao. Kotala koliko na mona ye mwakala. Nakei pilipili libe. Monano oyo ya bakuba itebe konana biso sena kopo ala sante tobengi wenzi sekri mabemba ya bakuba mwana pire yose nanga anakoya kolito epuya
En tout cas, vraiment, je pense que Bissika va n'importe quoi, va comprendre que non, idéologie et des côtés. En tout cas, j'en profite de cette occasion de saluer Carmel Kaïba Bissika Ozali Bango Télé. Vraiment, yo zalaka maman malamu, ozalaka maman moko linga ko soutenir misala ko bandi ono basalaka, musala ya ngoyo. Tocha maboko vraiment pour musala ekende liboso parce que ye moko leader nga za bo nabi ke au kate parce que za ye moko. Nous sommes bien beaucoup, makambo vraiment ekovanda kitoko makasi. Alors leader, na libina tout na moko na sentir façon zo yembela, na éviter formation zo mopena na makola pepe kalepo, ba tout mususu bazo leka ba comprendre pepe kala la muki a 5 pitonde. Bon moni ndezo wana na sidi bana poto ko kuma bazo la tanga ba na sasa surtout Congo la République démocratique du Congo les gens beaucoup de pays. Comment ndezo wana na Bali. Est-ce que les supporters vont mettre en place pour les jouer dans la terre? Ah bon? Pourquoi expliquer dans la photo? Mais oui, dans le but, faut ignorer surtout au jouer à ça la terre. Mais comment on a gagné? Les supporters, entrer au bout de l'homme qui dit Bakolo, au moins donc c'est ça. Donc, biso tout ça, tout le monde au moniteur, tout la balle, tout la match, tout les supporters. Mais tu kemba na idéologie ko les abutu batu ba kati kuma to ya moni to révéler ba makambo donc tout ça ba formation na musika do dairo da l'ombre quoi donc par rapport à solo donc ya ngora bana sikoyo par rapport ya batu nyonso ba travailler pela na kati orchestre ya PPK est-ce que vous avez una relation ata na mutu moko te ou bien bon en tout cas na mbi bakuba puis vient na ngai vient le discours accompagnateur nasi vie migolo mo na WhatsApp plutôt na Facebook migolo mo ni moi yo liga bakini boto na Afrique moi ba perturbation ba nini ya mo tout le monde na tête mais so kotika na ngo kota na gidin kata donc comme on a ya mwana na Facebook giba jo gidin kata so koti au moins na petit na boto so la déjà na vie to na moi ba calcul mo ba planifier moi makambo na nina façon mais oui liga par rapport les alili moi ba reçoit mon les autres makambo milinga minga moi était bani mais normalement Dieu bénit Facebook donc c'est un bon coach Dieu bénit donc par rapport très kitoko oui on soit fait dans Papitex fait dans Papitex oui bien né wana to na cimetière na dani na tombo vieux na si oui bien na minute to songa ya mikili mais to na ki wana donc ba vieux wana mi balé en tout cas donc moteur bina ya formation on bina na kembaka maintenant ce qu'on va vivre on a bazaba moteur façon aucun melaka maintenant là toyoki loyembo moko beteli biso nekana ko balancer ya mibale pour bato baza si pour mutu so ko beta ta loyembo moko kaka ya sala na ngoka ka mais adonda kaka na eloko moko changer biso na ba je to comprendre que non makambo ezali ouais ko na betelo ko mo mo na betelo ka pe na beta pe chambre ko mo ba yimba ka bangotu bangotu ko mo na pile ba ko c'est 3 personnes en plus ba ko be laki zela bolanda histoire bino bato bebi histoire voilà bolanda histoire même en plus ba ko c'est 3 personnes vous Pepe Calais vous bien Papitex vous bien dit le Lubona mouvement ya ba motu wana mais le voilà vieux on y façon vieux moi ba arrogance na ye na ba timbre ya on les on sala PCP les fois l'idée mais normalement la idéologie de ba vieux na misa donc nous avons aussi longtemps ba vieux wana bazamvi même vieux pas zaté mais na kini bana poto ba comprendre que non empire existe ya on ba biso dans l'autre peut tout de suite ça na beta mambo na mona beta na eloko wana bana poto ba nano na yebi ke de boka monandi mama ministre suka na mwana azolanda yo vraiment beta na eloko karibu obandi kotala ngai pamba karibu yomombela naluki kona bondela yo okimi ngai karibu yomombela oluki osala ngai mpasi mama karibu otumoli ngai tina nini nalingaki yo shu ngai matolu nakei komiti ya
ngai papi ngana yo ngana ke komi. En tout cas, vraiment, vous sentez que ma maman n'est pas venue pour essayer de pouvoir déjà. Na posani ke no sala émission na zo ka pena mélodie zo petra na lito na pumwe ba ko to ba excuse moi parce que makambo eza ko yinda awa et j'en profite aussi ya ko saluer na nous docteur Georges motema ya maman Esther Mikara ba mbote bele pena bisika ozali en tout cas vraiment leader vidéo du doit na boulot danser bon moni donc na ndeka faute moni ba yeli dédié depuis la kingi son nom repose en paix on va descendre par la Bravi donc va descendre au cartographia au Nzambe donc incarna donc la sainteté divine quoi donc on comprend l'incarnation là n'est pas du son mot toi il va vivre la de son aussi donc il faut se péler la mélodie il faut se péler parce que ça il est avec le taper la makila nous bogara la journaliste c'est quoi leader nous on petit des chants okoyebi se biso bakolo bachamp obiti po biso toyokaka bachamp toyebi ke nani ayemba bon nzembo na betaki ya liboso wana eza monana masuwa wana yali ya ppp me nzembo mona yo nayembi oyo karibu yo mombela oluki kosalanga mpasi mama wanzembo abie siko olobiki balide bazala misa pepe kale nani mosusu vedilu mona nani mosusu nabie papi tex siko vedilu tokopete biso eloko na ye asala banzembo te boba siko bango nde balaka na yelaka bakomba lokomba balide komba balide donc vie aza kocompose danser vie papi azocompose danser vie pepe azocompose danser donc tozokotekela donc na mutu na ndenge na ye rumbo na ndenge aretete abengi mpe mobo babisise bayebatela mpe baboro na ye na ndenge na ye bakili obabengi mpe babato mpe na ndenge mais bango nyonso baza na solidarité nzembo ya papi tex vie pepe akoyemba ngo vie dino oyemba nzembo ya vie pepe vie dino oyemba papi tex akoyemba vie nzembo ya vie nani mpe nani pa donc ainsi de suite nde babali de moi omoni papa oyo nazobenga oyo papa Edino Bilengi TV tobengaka ye le king de la presse na moment tozoloba awa oyo aso aza na Paris ye moto asali keno oyo akende kuna basolola makambo par rapport ye wana aza vraiment na possibilité ya kosala ke ndenge oza boye obeti na mikili obeta baplan oyo parce que ye ndenge azala na bavie na ye mpena eza misiki siko nakoyoka nde nayoki yo nayoki pepe kale beteli biso na lisusu eloko pepe kale epesa na novie mwana ebouge na mwa makila bisika azali po comprendre ke makambo eza koto bana koto bobumisanga nkanuwe mobali na ngai ya motema poni osalanga ngwe nkanuwe espoir na nga nalinga na motema moko nkanu kanisa ndenge tozalaki nga na yo lelo okomi bipalengo nga nakokamwa nkanuwe mobali na ngai ya motema boni osalanga boyeke nkanuwe etoile na nga nalinga na motema moko nayebi bolingo epananga ekonga mpema naluka nyonso mpona boya ye nakoka te nkanuwe mobali na ngai ya motema boni osalanga boye nkanuwe etoile na nga nalinga na motema moko nzembo oyo sikoyo eza nzembo ya vie diludilu mona zomba nzembo ya vie diludilu mona
masala liwa. Azamba masala liwa vraiment. Fallait pas baver au ballon. Fallait pas baver au mokili po. Na moyo kama makelele trop ba mantanza ni beta mame. Tant on a zonga boye. Teba na poto la pile esprit na comprendre gars non na kini tous les bastards ya kini ba comment na ba ivoirien, ba nigérien, ba comment ba kotola ba benga so ndeni biso ta kwa ote ma on voit qu'elle fallait beaucoup. Wa ko tuma sala na pile masala na moto na ngai dikaprio yo ba kota ba dibina ko na mosi wa pile na para bena pile ngala osala na te siko na batu o nyoso basala ka musala o yusala ka ko ibisa ko tanga na ta 5 personnes na umena tout le monde va vivre on est pas génération na ta 5 personnes basala ka musala ki toko oyo yi te bo lokuta mabe na ninga foto ya ko mona mo mo ingratitude ya foto sola bien bulo ba masa basala ka pepele meilleur monde mo ba vivre ensemble meilleur monde ba basala ka meilleur monde vivre ensemble tu comprends ce qu'on a le comme vivre ensemble qui non à ta 5 personnes ceux qui bazar voilà bon na ninga foto ya ko moni faut ka ko ngra ojuro ka petit na ma tete na petit na na Fabrice ouais petit Fabrice petit là il a petit ce petit mot oui azana venir du tout mais ye mo mama eso na fuye yo to sola nde na biso ojuma sala na dikaprio ojuma sala na fere en tout cas chetani merci bo garder ka bo demba wana ndenge ba mbema ba petit mo betina kwa ndo demba na ndenge bo to vina na wanzi Félix aussi pour avoir c'est mon père au final afrola de moi pour toi moi bouquet qui tira pays vieux je me sens bien en passant pour ça en tout cas vraiment moni reconnaissance c'est la bien la vie ce que moni pena mutu o pena ko la leader nga vandi boye atangi ba kongo ba to bino kinga na sala ka musala bien nga ko te comme singa ni matangi fa podcast moi je pense que on va wana bana wana mais toi là ça mais toi te pardon lo kutama bien hein moni o demba kini na minute ndevye beaucoup la daya po na regreta ndevye na vie na kwa drakora vie pena papa matikelo idéologie ko kanga ba idéologie vie pena ko beaucoup de vie ba doki ba pena ba vie si on a pena vie et c'est vie si yo no moza bo yo ne faut encadrer ba biso ozo de mango tango sou pepele yo zo ko so beti para tout tala ba ja ya moni bana mai wana o moni fali petit Fabrice les baliwana ndele to rata papa wemba vie ki kese vie madilu vie pepe kale mili mona ko fana ki miska ba soka to ko perdre ba petit wana jelani comment na mo ko makele to ba fe shike na ba wera mo ba wo beta pe mo ba bimbo ka mo ba indi ba zo mbra na ndeka idéologie ndeka makambo yeki biso to na te na ba massa wana en tout cas vraiment merci bana poto bisika nyonso bola na biso na yebisaka bino kaka makambo malamu vraiment ezalaka nde awa bo continue toujours kozala branché bo continue toujours kozala na biso parce que nga na lobaka na omemela bino kaka ba nouveauté na yebisaka bino siko na leader awa atangi bakongo ya bato oyo moi je m'attendais pas en tout cas vraiment leader oza vraiment moto akobetela maboko je pense que poto mobimba balingani na yebi ke ntango na otya numéro na te fo opesa on va leader au pèse numéro na suka émission na yebi ke téléphone eko lemba ba appel parce que awa eza vraiment chaîne ya munene basango ya Congo Edino Bilenge TV c'est que soki elema ekoti soki bato moke batali yo c'est que à peu près ata ba 5000 personnes siko bato baza na idéologie oyo te fo baluka yo tolingi toyeba kaka bana poto bayeba bana kini bisika nyonso baotala biso bayeba orepetaka wapi bon normalement dans la commune accélérée, le quartier Bibois, ce commune à Bibois, la commune accélérée, donc référence à place à travers l'hôtel Luna. Donc ce commune à Bibois déjà on a arrêté autour de l'hôtel Luna, dans l'hôtel Luna, à travers chaque mardi, dans vendredi. Chaque mardi, on travaille ça là-bas, travaille à 14h, 14h10. c'est que les gens ont besoin de faire un mouvement. Vous pouvez être très kitoko, mais on peut se faire tout ça.
eza concert ya yo to ya bato mosusu non concert eza obetaka concert tobetaka concert trop ah babeta trop mikolo nanga baconcert na fair play nazotravaille ngo nango na commune donc nabenga yango baconcert communal donc nabetana na commune en cd nazotravaille titi tokende tokozala vraiment na baprojet eza so ebele totobeta badésimorter na village chikinga toza nango deuxième saison nango toza na brazzaville et puis troisième saison ezala d'abord tokende so na kenya afrique du sud tozolinga déjà bal des immortels tozebele bamasala nga babenge babinu bapili masala ngai aladi ya santa awa bapili ngai tolingana bango bakonkombi yake bapili masala tolingana bango masala nga bapati ya santa donc mais pour le moment toza na kini naotravaille na kini communalement tokobetana bandulu na commune awa après toévolue donc chaque mardi na vendredi na nsele na bibwa hôtel Luna soboye à partir de 14h à 15h de jour. En tout cas vraiment merci na bana poto bisika nyonso bozali nazo yebisa bino ke ndenge tosi sa awa to kota concert kamera na ngai kozala wana ngamo kuna kozala wana pona kozwa bilili et puis kaka na chaîne na biso ya kitoko oyo vraiment Edino Bilengi TV nde bisika vraiment bokozwa kaka concert wana bo consommer ngo kaka awa vraiment na bidi bino moko bozo kanengeza siko kozala ye moko te kozala na bana mai batakan temana na mona bango te dire mais yo so motema te ah ifonga pe mona de fonga pe mona bana mai de bo travaillaka lo mona ouais mais yo ko dosa invité donné oh tabi est yo belando za ko belando yo ti to kotelo beno shinga bo to kotelo la bale siko makambo yali ko kotela ku yo bana kotela za bazwa fort non oh invité donné ndenge oh te bana poto mona mai ya osa bulo kitoko ba poto akangi tant au comment to beta na solo big boss ndenge ezali vraiment na poko wa vraiment bokozwa vraiment bilili nyonso parce que nous avons un concert na otala ndenge nini leader a travaillé ka bana maya ba début ka ndenge nini bilili bozwa ngoka a bilili to komi na suka émission na biso moi liloba moko ya suka na ba fan tout o bazolanda yo pe o pesa numéro no téléphone na moi dédicace na yo kaka ndenge ça c'est bon na mukuse pour autre courir na temps c'est bien bon en tout cas bana kini bana poto bana bokimo bimba nabelo mo boy grand prêtre VCC ke mokutu le ba le retour à l'authenticité donc moi ta critique na biso photo sala bon musique na biso moni lelo oyo e comme zonga na ghetto poto komi ko imita ka ba n'importe les autres marché na éviter mutu musu na za baloti na ye musu lo mona ma petit na Davido ba ko temo na zo renye e ba ko retourner ba ba Davido ya yote yo faut au geler au garder identité na yo authenticité na musique no ndenge ya libondo le bi na Afrique mobimba donc on comprend et donc biloko na so to sala mo sabe ke lelo to tiki mo ko na biso mo na ba ko la ba to musu mo to marché ba petit ba mo be mo kilelo oh mais kilelo dai oh mais kilelo dai mais na bien là tous les ba petit kilelo tous les ba petit kilelo la ndira ba mo bien ba ko ça 50 ans la ndira ba tout donc musique na biso bana poto bana kini musique na biso to appuyer yango to la na étranger te to garder toujours le production de ndenge ya lido lido bana yango wana parce que na mo mingi nano façon vita na yo pour les autres kutala to sola merci beaucoup na papa Jean Eboué donc ngolo wana bakili via ba soutien pour basima mouvement puis pire masala na moko sentir Selemani cardinal donc pire ngai puis deka na benga na la tête bien faite deka mogoma donc merci à toi merci na docteur Georges ya maman Esther Mikaka merci à toi merci na Kabobo Nelka donc bien na Kabobo merci à toi na bana mai surtout oyo parce que na musique la bonne musique, la poto, qui par-ci, par-là, mais surtout, la saluer tous les artistes, on va travailler, on a eu beaucoup de temps, on a tout le temps, on a beaucoup de temps, on a beaucoup de temps, bon, numéro d'angaï à contact, c'est Ali, bana poto, petit code plus 243, 90, 39, 79, 368, la bandée, plus
243 90 39 79 368. Nabosani, mon bébé. Moi j'ai une fille à tendresse. Elle a mis dans la Manchester. Bébé Dorcas, ma fille. L'aîné. Papa te salue. Bébé Dorcas. C'est bon, c'est Mira. Voilà, papa, tu as vu que tu as normal, donc ok, merci. Tu as mis la souka, tu as dit leader, c'est au plateau, il y a un palo là, non, kaka, à palo là, kaka, leader. Parlant dans le banc, tu vas voir qu'on a un palo là. Papa, tolingi boboto, tolingi bondeko, tolingi ese, tosengi sanga, boboto, bondeko, esengo. Edino, yoza fin, mutaliki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chikote bango. Edino image, Banza Sango ya Congo.